so bomoni nga naza na esengo bona beti maboko c'est que longue eza pa na biso elongo ouais elongo selon les informations madame Belvi a joué na moto moko obino bofinga ok tomona ope un lelo tola mukalobi bobona boy et na internet bino botikali na soni papa kulutu babi biso tofinga tofinga moto yango bofinga moto yango pona madame Belvi mais lelo boyende bozomona bango ibale selon les informations film ezobima baza même scène oyebi soki kofinga nde baolo bake tofingaki ndeko oyo soi-disant a joué film moko ezoya na madame Belvi soki mpenza tofingaki ye ndenge bandeko mosusu bazwaka mpe na moto bandi kodetaye est-ce eza lolenge wana nde bango balobi wana jamais est-ce que d'abord bino bofingaka lelo na mokili bato baolakisa biso ke mutu oyo so obongisi elobi ye nde moto akokoma enemi nao eloko bakomede baoteya bato lelo yango wana bakomede lelo baoteya bato ke sunganga lobi nga nde mona kokoma enemi na yo lobi nde nga nde mona kokoma adversaire na yo nga nde na kotya opanzi likolo ma otya moto panzi likolo ayebi te kokotya ye panzi likolo chance baartiste bango moko na sisaki bamifundi makambo mosusu elobamaka kati na biso bakomede ezaka biso moko yoka batangako machroniqueur te batango machroniqueur te bango moko bamifundi donc siki bambela bango ezaka epana bango moko baprovocateur bahypocrite ayobeta bordi bateko mosusu batomboki sur yango na nde moko sakana te lelo oyo baartiste bakoma kodiemela na oran ya baninga mais makasi nous avons des artistes lelo mpo babengi na film efaleka na tv akosalaki dia lelo boyo isili akosi te azozwa madame Belvi anniversaire ni d'abord soza anniversaire madame Belvi faut ye moko yeba koza anniversaire na ye azala courant nango kasi te so obwakela madame Belvi bambwakela il faut ye moko bayeba ki obwakelaki bambwakela so ayebi yango tatala yango te oswana na mopepe oswana personnage imaginaire oyo bo raisonna okomisa anniversaire na yo madame Belvi aza na anniversaire te ebike mangala oyo eswaka bato te echoke bango tomonaki sortie médiatique ya Black Line Ursule Pechanga na télé claire na biso awa ebele ebando créer polémique maloba na ye créer polémique pas mal intentionné pas mal intentionné de créer polémique exonation so yo za no mal intentionné te au monde normal lelo boye depuis tomonaki baartiste ya biso kosangana tomona bémission sur mingi te nde ezalaki kala pene ezalaki journée omona kunda des émissions des plans mais lelo eza nini froideur oyo nyonso tozomona oyo eza du ya quoi babanga sesaki Belvi kandi aza moponami ya nzambe et puis aza na bafan oyo omoni mongo na talaka oyinga bafamili bota baza lokola mwana mwasi mo boso otali ye afula moto akoni te na bomwana aza un peu timide un peu doux nde bafamili bota bala soki yo olala kolotaka adversaire neza Belvi akotikalaka korépondre yo te akotikalaka mpe koyeba te epuis aza ocourant nango ifo ndo abo ayeba est-ce ayebi ke nazaka adversaire na ye to nalobelaka ye nabwakelaka bambwakela est-ce ayebi faut engager service à renseignement soki ayebi est-ce que azwa mpe ya korépondre c'est ça mama pasi ebami voilà
Attention bakangela ngo. Oui, attention ko ba bêtise. Leti ibutu. Utangi kombo. Natangi kombo ne. Mama ezambe. Attention ko ba bêtise. David a bon fait kenda. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit des savoirs. Mes chers internautes, en tout cas, Bambote Ebele Bipa Nyonso, Oebezwami Bino Balobi, coup sur coup, et Zwamanka Awa, en tout cas, ce que vous avez pour ça, était au comprendre vérité, forme, au PCR, forme. Ezalaka awa na haute bascule et le monangai oyabino mwanamboka République démocratique du Congo. Je suis Exode Mikebi, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse, l'artiste. En tout cas, big dédicace na ba nyonso o bazwaka tant na bango ya kolanda biso. En tout cas nazomona ba commentaire, nazomona en tout cas merci parce que biso dozo continue toujours ko sala musa so za na posa ya remarque. En tout cas toyoka ka remarque nyonso o nyonso bino bo mona kamabe botela ka biso yango tozalaka wana pona kolanda bino totanga ka ba commentaire nyonso o bino botikela ka biso. En tout cas big dédicace na ba nyonso bazwaka tant na bango ya kokoma ya kopesa impression positive ou négative. En tout cas, merci beaucoup. Bambote Ebele et pas y a la maman. Elle dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle dit Mikebi et Bongo Mbote Ebele na bébé Beryl. Mbote Ebele na papa Blondie. Lusala, couple Lusala. En tout cas, Bambote Ebele. Bambote Ebele et pas y a Deborah Bosengi Bol. Deborah Bosengi Bol. Mon ami, en tout cas, Bambote Ebele. Et pas inayo elongona zeka Jansi Barnabas. En tout cas Bambote Nabino Ebele famille Bosengi Bambote Ebele. Et pas ya Eugène Makese mon ami Eugène Makese Sozana Posa. Il y a décoration mariée Sozana Posa ba make-up kendi. Et pas ya Sandra Riziki Okokutana kuna. Et pas ya Remastil Sandra Riziki Azalakawana. En tout cas, émission Nabiso et Bandi, Ndeka na mesanaka koloba, Nazalina papa kulutu ya famille Libota Jerry Kobetox. Et ngaye, boba elitutu ya bumanazolo bote ya deuxième république ndebo misala kobengaye, azali wana elongo yene muta misana kopesa vérité forme nani asali mabe nani ba question za la kayanga yano ya papa kulutu. Nani akobeta malelo? Nani muteme kosuka ye bino kuna kosuka kamitema eza kitoko. Voilà, je suis avec Jerry Kobetox. Papa Kulutu, bonjour. Bravo nan. Bravo. Bravo oyo soki na beti yango. Bonjour mwana mboka Exode Mikebi. Voilà. Bonjour na ba famille Bota nyonso ou bonsoir, ça dépend de l'ère où vous émission yo. So bon moninga nazana esengo bona beti maboko, c'est que longue za para biso. Elongo ouais, elongo apeleza. Elongo ezali. Elongo apeleza. Na uti ko beta tour na ba YouTube. Mwenenge okaka ozo sala nonso wana. Na uti beta tour na YouTube. Le monini. Tozo beta bango aller retour. Papa. Bandeli kaka bo. Tozo beta bango aller retour. En tout cas, merci beaucoup Nayo. Nayo na plateau Oyo. Voilà. Merci beaucoup na ba maman nyo sa famille Bota Nzamba lola continuer ko pambola bino, a continuer ko pakola bino mafuta. Et ba ndeko pe bazakala bango au milieu du village. O ba mouré na ba mourezi ya cinéma ya Congo. En tout cas ba mbote na bino Nzamba pambola bino. Ba famille bozo lela beaucoup feli ba ndeko. Nzamba consoler mitema na bino. Ba Oyo bozo fêter ba anniversaire na bino. En tout cas Mbota Maïla. Mbota Maïla et puis na kopesa Mbote na papa Tigre. Manager de l'X. Na la benga qui l'initiateur et les visionnaires. Ok. L'initiateur et les visionnaires. Voilà, Nzamba pesa inspiration pour na kosala lelo musalo to kosala oyo bravo Nzamba batela yo et puis na Darling Love la canon na CPI na bango de la presse bambote na bango bambote na e ebele vraiment. En tout cas ngana na esengo. Ouais, PNS. Na uto beta tout. Tango beti tour wana tokini bamona ja si tango zo bazana esengo. Esengo ya bana famille bote zalaka kaka na ba film na bango. J'espère qu'il na film ezo ki ndenge nini to mona ki déjà 16e épisode et Kotaki, j'espère que to mona za feinté.
Madame Belleville. Oui, que tu as une émission, mon alobaki. Ngai, naningana mo pesa Madame Belleville confiance. Pour encore décevoir yo en tout moment. L'aime so, encore décevoir aussi quand ça filme au Kende Boy. Il y a Mimi au Boy. Aussi que nèg épisode oyo. Nèg zo Kendele. Obi nèg totalaki 15e. Ngana beka ke e ko sila nango. Mais tala 16e ekoti et silité. Et puis tala système a trompé les gens salibiso a bois qui affiche à sika. Boy ba de ke le roi ligné sila or qui silinante. Et silité. Mais famille bota ce que le roman na ko beta bravo to beta bango aller retour ndenge et loko to lingi na bato ba lobela les artistes et comédiens chance ba artiste bango moko na sesak ba mi fundi makamu mususu eloba makakati na biso ba comédien ezaka biso moko yo ka batanga ko ma chroniqueur te batango mo chroniqueur te bango moko ba mi fundi donc si que mbela bonza ka pas bango moko ba provocateur ba hypocrite Nzambe mo oyo ba tika ngana beta biloko di bita pinza oza ba pembe c'est bon ça les pénaliser et ça va na droit chemin donc pour mon aké biso ba communicateur ba jalelo laisse ngana na fan ngato betinga obalusinga na mabele okangisinga na fan basona pina fan te soko mo so na ngetali ngana na fan na Belleville personnage imaginaire na fan na Belleville fan na Fali soki okangisi betinga yoka ne mtu okoboma nzoto pamba donc cela veut dire na 6 heures du temps toza na 42 cas bravo à famille non 42 cas na kena beti tour côté mususu bazana ngote ata ya 2 jours ya 1 jour tala na kombwa nzambe te on va commettre 50 te papa kulu yo mona so mayonnaise na TV aoya lisusu te aoya lisusu ya loba ke ba o gagner kasi aya lisusu ya loba ke ba o gagner nga baki nga na ye kaka ba petit na nga ba ndeko ba leki na nga ba jimi ma ibele ba toucher te parce que mayonnaise aza grand frère na ba nga siko nga masa na ye to ye bani bambiaka ya sala analyse ne apesa ba devoir nga pe na pesa ba devoir akima libela oya lisusu te Belleville kandi aza moponami ya nzambe et puis aza na ba fan oyo omoni monga na tala ka oyo ba famille bota bazala kola mwana mwasi mo boso talie afula mota konité na bomwana aza un peu timide un peu doux nde ba famille bota balaka waza bongo ba famille bota kotala famille bota tikinga famille bota etala madame Belleville makanisi na eza bango te dans des mouvements comme il y a un commentaire remonté à coup tout est tout ça déjà ok donc mi ba mo ba mi ye ba yo ngana ba suma ma remontada famille bote la sanga remontada avant ba sala remontada remontada ezaki da biso famille bote ya solo wana ok donc ya moni en tout cas famille bote merci beaucoup na consommation ok film pena kitoko to beta bango gauche na droite mais siko molo ba boui wa boui ti siko film zo silaté kasi bang oui film est silaté parce que là ba gi bien exode na biso na ba gi bien madame Belleville aza parmi ba artistes azo sala makambu po atika ba empreinte ok c'est ça omoni elo ngana okamona batu mususu azozo madame Belleville anniversaire ni d'abord soza anniversaire madame Belleville faut yé mo yeba ki oza anniversaire na ye azaro courant nango ya kasiti so obwakela madame Belleville bambwakela il faut yé mo pa yeba ki obwakela ke bambwakela so ayebi yango tatala yango te oswana na mopepe oswana personnage imaginaire oyo bo raisonna okomisa anniversaire na yo madame Belleville ça na ba anniversaire te azana ba collègue pour ba anniversaire il faut ba za libanda ba anniversaire il faut ba za libanda ya taille na e abate eza ko bozo bundisa mutu ya 90 kg na box na mutu ya 50 kg bon ici mbatije baza catégorie mon côté donc soki yo mona ki oza anniversaire madame Belleville soit disons solo la pe botike la ngai nde il faut madame Belleville et puis il faut répondre yo au moins mutu soko lobane il faut répondre yo pose plus ma question et puis
Et je ne même dans le quartier, on dit que je me calcule la oyebi déjà calcule la coque. Oyebi. Mais ce que ça oyebi ce n'est évité inutile. Oui. Personnage imaginaire, il m'aura créé, il m'aura répondre. Et puis, tant que yo yebi, il faut dire que répondre. C'est ça. Ce que ça répondre à qui? Abi manani, na mi sabatu. Sauf que ridicule est bon maraté. Abi manani. Chi jingi, chi tatakana, chi luwa, elela. Et oui, que manga là où il soit kabatu. Te choqué bango. Et choqué. En tout cas, madame Beva ça l'anniversaire. Te. Ce qui yo là la l'autre anniversaire nous a belle vie. A koti kalaka ko répondre yote, a koti kalaka pe ko yeba et puis aza au courant nango, il faut d'abord ayeba na. Non o mituna est-ce que yebi ke na za anniversaire na. To na lobela kaye, na kwa ke la ke ba moi ke la. Est-ce que yebi, il faut ça faut engager service à renseignement. Ce que sera yebi, est-ce qu'on doit peut-être ko répondre. C'est ça. Maman passe bandi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on continue na haute basket, tolobi tozana papa kulutu des familles, libota elongona exode mikebi, papa kulutu na ngana tuna eloko moko, lelo boye depuis tout le monde qui ba artiste msoko sangana. Tout le monde a des missions sur mingi tendezala ki kala. Kala peneza ki journaux, mona kunda des émissions, des plans. Mais lelo ils ont ni froideur ou ni surtout au monde oyo ils ont dû à quoi baba nga c'est sac baba nga c'est sac c'est ça que ça bon il y a liboso baba nga c'est sac et là on dit ça que baba nga c'est sac parce que ba s'habitua na kofinga moi depuis tout ça ba non ça là je n'habite sur na fingi place ni théofinité donc biso ça ba analyse mo peut-être ceux qui lokole za intelo ya ko benga ngo ingir mais ça ba ingir te mais bango ba okoka bongo te ba analyse intelo bango ba okoka te bango sa be mission sous bango ba ko sa be mission te bango ba ko ma uzaka ba mission batu ba chela ba chaîne na bako mission batu ba chela ya ka lo ba ngo ba ndai ko lo ba beli bia za bo ya zo ka somo lo ba to tinda video yaka lobat yaka mwana yaka boyat boso baye premier letinga good na mi engagé déjà pour le service ya renseignement c'est ça dans une vidéo na capturé transport aller-retour moto kana kena tikeli ba mais bon il vient au mec biso to ça solo te biso to ya parce que so tali pe na ba comédien pe baza na kati ya bato il faut to ba no funda bango ya nalobi comédien na tourner film moko alobaki batandeli ni bala alobaki nga linga mobali etirete ne place e vimba ba vidéo comment faut que tu on a c'est ça on est sur éducation comédien azo jouer film azana tension d'abord tension bakangela ngo oui tension ko ba bêtise leti ibutu utangi kombo natangi kombone mama nzambi na ngai ana tension ko ba bêtise ba vidéo bongo faut kendaka tala ba ser na biso ebele ba mi komisa ba chronique mama na ba émission ba ba bêtise il y a des comédiens personnes dans l'émission même il bouton na tangi combo a autre ba bêtise dernièrement out tout le monde lobby bêtise donc bêtise il faut même na public bo ta la biso ba fanatique ya Kinshasa ceux qui bo moni comédien moko lobby bêtise page Facebook ya c'est ça que ça bo kati bo tindeli bango bien wala ba lobby bino bo funda bango bo créer ba compte imaginaire ba 300 compte na lobby ko funda ezali kambu ya famille bota te ko funda ezali kozala congolais c'est ça ozo battre la et puis bato bazo funda bango ce sont des fanatiques exode eza ba ta famille bota to na tawana butala répéter toza la tawana te boye écoute tellement boye c'est passé kuna toza kutu ta la tawana te mais sauf que ezali faut te protéger mboka na biso c'est ça bano surtout ba community système oyebi théâtre na biso na batamo botondo ke nous retourner ka ba place ba salité botondo te ka pe image mabe ya Congo era ba tumsu pe so ba uti poto malgré Congo nini Kinshasa ngeza ya biso toyebi bo soto nango mais montu musu abi mais par rapport nde ba lobela kango libanda na nde na moni ozomona to teka yo kasi ba Nigérien ba place ba salité danger za la raté sali place ba to ba lobaka bêtise ba za la raté mais pourquoi ka Congo mais tala bango place ba tournaka alors soko lingi
que okanga batu ke ba inyo ba ke fundo na c'est ça. Éviter bêtises, éviter ko finga batu. Yaka no sala ka émission. Ça no ba comparaison nga na sala. Akokoka. So ba kokate ba kanga ba chaîne ba ke sala émission politique ou bien ba teka o. Ba teka ba chaîne. Ou soit ba ke sala émission politique. Ba ke sala. Mais on a raison ba émission penezate. Émission zate na mo na pe ko ibango makasi. Tozo scroller pena bo to mona te. Mais biso to sala. To sala kaka. To saka analyse. Il y a film analyse sur sortie médiatique là monsieur Amutu Boye place à condamner to condamner place à remercier to remercier sans injure. Pour to message nango. Donc biso to la kwa mbisa na kata mai. Amisa déjà. Amisa bango siko. Bakota mabimba. Balati Mouscarpe. Moi mo balati Mouscarpe. Ah Nzambe. Donc voilà, merci beaucoup. Papa Koulou tous les lots boye. Toloba bino famille bota botikali na solo. Parce que il paraît selon les informations bino famille bota botikali na Sony. Parce que ebele oyo peut-être ne ba ebatu mususu balobaka ke bino famille bota boyaka ko fingela madame Bevi ba nekonaye ya théâtre. Famille bota to ba communicateur to ba famille bota ba jale lolo kola. Malgré moi je suis famille bota mais quelque part je représente des jale comme des Yagabi comme des tout machin biso tout comme Basser na biso ba tété nous sommes des jalelo. Non. Question na mon gozama. T'es na lobi toi ba jalelo toi ba jalelo. Tous amis kala be toi ami kala. Tous amis kala nga mona za président bango ami kala. Les jouer les familles. Président bango qui mikala. Qui mikala deyo. Ba lobi bino selon les informations madame Bevi a joué na moto moko o bino bo finga. OK. Tout le monde a repé un lélo, tout la muka lobby, bon la boue. Il y a internet, bino boutikali na Sony, papa Kuluto. Babi biso to finga. To finga mutango. Bo finga mutango pour na madame Belvi. Mais lélo boinde bozo mona baron ibali selon les informations. Film iso bima baza même scène. Oyebi d'abord nalingina bongi sa place wana. Famille Bota. Tout ça batamino comme abbé les tingana nous d'abord nayebi ko finga motu type ayo ka passe na troisième couche abengela ba soda. OK. Mais lelo kovanda kokola il y a des bateaux baza kutu mikolo nanga bazo clasher makasi nkile kufate ekufa pete mabele pe sangana mapatate mais ce nga na boya ngo parce que eza ngambu o surtout ngambu ya Belvi madame Belvi balinga ofinga te ngambu même omona ya fali wana balinga ofinga te même ba fanatique fali balobaki fanaza makambo ibele ya kulobela donc peut-être bilo monsieur doza biso ya wana epina ki bomoto soki ko finga nde ba balobaki to finga ki ndeko oyo soit disant a jouer un film moko zoya na madame Belvi soki pena to finga ki ndenge bandeko musu bazwaka pena moto bandi ko détailler est-ce que ça lolenge wana nde bango balobi wana jamais est-ce que d'abord bino bo finga ka ya on a lobiti ko finga tango ba ko finga otala pena boye barbanda d'ailleurs ko calculer sur 100%. OK. Na bangamba baninga msu sur 100% ka bo 95% ya mafinga. 5% na mais nanga mu mususu wa famille boto ngona msusu 10% 20% na bateau miteme sukaka o balinga Belvi makasi mais au moins msu 80% ya bateau bafinga tenini e gagné 80 ou gagné ozomona mais même ba comédien ba hypocrite au baza ba ebi ke muto yo aosala mabe muto mto aosala exotica beto lu solo mona fongola moi parenthèse oyebi ke ba comédien belé sont baza envoûté ya envoûté ma suyo yeni ba comédien belé baza envoûté ba envoûté bango bakangi bango munoko ba ko koloba te exo to ko vanda awa plus tard bato ba ko témoigner
Kabal o basali la belle vie. Kabal o le lo ba komi ko désorienter mutu. Ayebo ba yebise ba bine tala yo fozala yo foko maboui. Yo faut ça la bouille. Même na ba comédien o ba uta poto na ba comédien ba na Kinshasa. Bazana siège na bamo ba sala ngo bongo. Kozala te ki o solora na yo solora na te yakabu. Na pesi en information. Yeba ngo izabu. Tout ça pourquoi? Ba sala tout pona ko yinisa mutu moko boye ka ba yinae bango soit disant bazala majorité. Oui. Mais avec quelle critique? C'est ça. Avec quel moussala? C'est ça le problème. Tozoki ce qu'on a les Cambouana. Film en la Belle Vie TV. T'es en Belle Vie TV. Bah on a moni batu musuba au coma. Et ça la Belle Vie TV botika na Sony. Mais ce qu'on peut être un des baba peut être un jour peut y a la Belle Vie TV. Na biso totika na Sony na ba Bakouk. O ba finga da Costa. O ba fingi na muto ba loba tourner na Belle Vie. Ba finga e. O ba finga papa Elombe. Lelo so ba moni papa Elombe na mwana e. O bango ba fingela ewa. Soni boni bango baza nango lelo. O ba koya ko zola tia biso Soni mo boye. Eza asasi. Abi no bo finga ye o moni ndenge mama kasi yango na lobby te, yango na lobby. Bango ba finga ba comédien o ba ko ba ko sala na consultation ba olinga ba bimisa nini mi ba ministre. Ezaki pona ni. Pour la maman na bango. Pour la maman na bango ezaki na relation bien te. Na ba comédien. C'est ça. So ba atika ba na Sony. Atiki ba fanatique, atiki na ba jalelo na Sony. Alors biso omoni ezala likamususu oyo mutako salo na vie epesi na bato quartier kanda. Omoni ko kabwana ya mutu na mutu etalaka makamnini kaboli bango. C'est ça. So les a mutu mo bazio kaka ba utiliser yo. Ale bosa la diffamation pa mutu mo. Obi koloba na mutu ke mutu wana ko témoigner pona mutu ke mutu wana pesa nga poison pona ke nochela mutu boy. Beza mama obi ke eloko wana ile kaka poto wana Kongo. Oui, sous baro kangela ngope. Asa ndeko na ye. Soki bako jouaka na ye. Et puis asa na problème na ye te. Yene na nzambe ne mutakosela ye makambo. OK. Culpabilité o yazo vivre nango lelo etali ye. Et puis ba place ba yebana moi géri na yebiti. Ba la me faza pe parmi bateau ba fongoli les penze là. Donc malgré toi salara na ye musu succès côté musu soumen na belar pe. Lelo na mukili batu ba la sabiso ke mutu o so bongise lobi yene mtu akoma. Ennemi na. Eloko ba comédie ba ote ya batu lelo yango wana. Ba comédie lelo ba ote ya batu ke sunganga lobi ngane mna akoma ennemi na yo. Lobi ngane mna akoma adversaire na yo. Ngane na ko cha panzi likolo mo cha mutu panzi likolo ayibite ko cha panzi likolo. Ma bête. Azape au courant nango te ke yo pe atala ko pété. Pourquoi Sony Boumaratie? C'est ça. Donc pour moi film wana ezala ngo film mo ya chaîne moko o eza deuxième saison nango nazuye donne l'information famille Bota ba ye ba déjà que ba zala ka la première ça et puis ben va ça problème mututi. OK. Mais est-ce que ils appellent dans contexte ou que non dans contexte mususu peut-être et puis peut-être sur lana madame Belviti mususu ba parler 50 te ngai kutu wana kutu wana na ebité eza cuisine interne na bango. Mais là biso to moni eza ka nini na ba pété ya belle vie. Na ba pété ya belle vie. Akol ba péké na jouer te pour changer personnage. Pour tellement tout le monde a les fruits des mensonges et les kana applis. Umbeu so ki umbeu. Il va changer combien de personnages. Na kombo morora ba na elo garçon mo za kana acteur principal yem ta si film était garçon mo ya pembe ya costume ta ko jouer vous comprenez peut-être ba tumsu ba généralement otala ba série ba noir wana te ba ke utala donc ba ouais pour un personnage mususu so ba li ba bengi belle vie parce que normalement ça il faut continuer na combo wana ba bengi belle vie à continuer film mukile linga elo bani
hypocrite mutema mabe so moni yango moni à chaque fois makambo balobaka na madame Belleville aka olakisa bango naza o bolobaka te. OK. Donc akoki soki bobengi asala musala na ye eza musala mais bato musu bakoloba oh ebongo wana eza nango eza nini eza musala na bango non na ba pété au Belleville azango aza la patrona aza productrice ta ba compter ba productrice na Congo soki mindele baye ba luka ba scénariste ba luka ba basala ba projet filmé batangela Alain Soupe peut-être des bons o ba ozali boso Belleville peut-être ba kutanga pe te des bons ouais ba kutanga o ba tola baye ba uti libanda ataka na poto tata ba uti Côte d'Ivoire ba kutanga ezati et atika to ebani bilongi to ebani na mite to ebani mitema te donc cela veut dire Belleville à l'accident d'abord elle est professionnelle c'est ça professionnalisme mon professionnalisme ezanga ba mais est-ce que ça réconciliation te bazo nga ba sabino que ça réconciliation moko boité azana problème na mutu te ya problème deux années mutu na tia ke naza problème na ye mais tant ya mo ya on se comploter bokende ko se comploter pour bosa nini bosa la mutu mo mabe mais tant ya kuta na yo oh yo san dekona nga si bon to sali ils ont des bons est-ce que azana culpabilité mo makasi culpabilité non makasi penza na mona que extrait c'est comme si making of ango est-ce que azo jouer madame Belleville azo jouer na tenga monika madame Belleville na Yasmine Lokwa sœur na biso Yasmine na Mwindo Lokwa ba o jouer na madame Belleville c'est leur histoire alors famille bota boza na no tranquille les lots moni bat bango zo même na ba filmer o mususu ki bon moni ke ta boni ngabo baby sa relation na baninga film monsieur za na nzela fo bosili sango film monsieur za boy ya moni dans l'ensemble ba comédien et le bin encore Irsil bozonga na théâtre tous mon théâtre voilà c'est ça maloba oyo ngala na kota wana to kende boye tout le monde qui sorti médiatique il y a Black Line Irsil Pechanga na télé claire na biso awa ebele et bando créer polémique maloba na ye et créer polémique pas ba mal intentionné pas mal intentionné de créer polémique exonation so yo za mal intentionné au monde normal c'est ça au monde normal Irsil Pechanga vandi na plateau aye koloba ete alobi na ba nyonso o ba monaka nga Irsil étant qui adversaire na bango ba yeba ki nga za adversaire na bango te zo mona te ki zo miti mizo suka ba to solo ina o ali kamboyo to solo ina yo tango zo micha adversaire ya mutu mutu on peut face au courant qui aux adversaires c'est ça ça peut si pas contre quoi adversaire et puis ayebi que yo za adversaire na et puis atala ka mona ko adversaire na ngaye et puis ayebi yo mais c'est normal est-ce que lelo na théâtre à Congo toko bunda na biso na biso non jamais faut to bundi ça ya bo roi to bunda na Rwanda faut to bunda na Rwanda même na ba jeton na ba bois que faut pas bois que la ba ivoirien maman Nzambe na ba jeton wana abonga wana ba ke bois que la ba ivoirien combat bien wana mais ya bois ni ba jeton ba que la ba bozo posele na ba nigérien atoyebani donc cela veut dire lelo nga atali Irsil et surtout alobi tozonga na musala. La musala, c'est ça. Obi pourquoi insister bon? Pourquoi? Ici, azoleka na film Révélation scandaleuse. Eza na Aplis. Yaya. Omoni nina soko yebisio ke ngolo azobela. Ndimela epo bangono so bavandaka na mai. Ici la uti libanda. Maga joua pe na ma grande famille. Grande famille. Mais à quel sous après combien des années? À part ba film Nigeria tournaki mais quel sous comme on a sous industrie à cinéma mususu a joué na bandeko wana ya beza métier moro noble mais na bien tant vous avez déjà na université oh bah comme il s'appelle licencié art dramatique docteur donc et un métier moro ya ndenge ya ba et d'abord on a sur to zongi na ba théâtre tala papa est ballet mondial
il fut directeur de l'école. Papa Mangobo attend sa maman dans la 4e primaire. Et c'est ça, il est très. Jamais. Métro, out la Lisboy. Professeur, l'école a père dans la place avec directeur de l'école, na 7e. Vous savez que frère Nabiso métro, out la Lisboy, et va père son nom grand prêtre Mundouiri. Azaki professeur, molaki si na école na 7e, na quartier 7, na Njili na école mon père Nabiso zaka directeur de l'école. Moi ben telo na de masala. So que tozui awa lelo yo. Ba gesho bango moko na batangi wapi na ba inat. Na oui. Ba ndeko na biso gingombe mwana ina. Uzoma? Ba maman ni ba to ebele to sala ba to mayele ebele na théâtre. C'est comme si na époque mo ba ninga no Alexa to théâtre za ndiye musala mo ba to ba impoli. Ba to mo ba finga ka ba to non. Tozonga ici la moni pechanga moni oyo réalité moni réalité libanda ya libanda yango ayekoloba ke tozonga na musala wana belvia sala ka musala wana mais bayokaka ete omoni siko ici oyo alobi ke nga naza na adversaire awa te ntango moto alobi aza na adversaire awa te elingi koloba ke aza na bolingo. C'est ça. Mais ici loin ba traité ya nyoso ba traité ka akoka ya tika ka baninga asila ba traité ka sila ba traité ke ba benda makolo ba zwa yango pona mutu mo ya kanga makana ye ba traité na balolengi lelo boy komona ekolo ba popo oyo papa vraiment. Mais kota la boye ici lelo aza artiste international. C'est ça. Na minute so to compter 5 artistes 10 artistes au ça la fierté à Congo. Moi je ne pense pas que tu as sauté Irsil. C'est ça, oui. Moi je ne pense pas. Oui. Badi nanana tu as sauté bangote. Ba ça la makasi pour théâtre cinéma Congo mata. C'est ça. Vous comprenez? Lelo tout le monde a battu mo ba lamuki. Eza na batu groupe ya batu ba mesana ko finga ba comédien mais baluka ba kola ngo baninga. Ah. Mais oui. Ba on ba si ba finga tout le monde. Ba on ba bangisa ka batu. Banani. Bandeko wana. Alors, bamiyebi. Sikoyo, tant bo fingi Irsil, la benda e makolo. Tant bo fingi Irsil, asila. Po bo imo la sake, po akabona peut-être na muninga ne mobo. So ici la comme une révélation scandaleuse ne. Nyango na pe problème. Ta sila ko keneti kuna. Na minute on est ici la jouer bongo. Il faut tout le monde a paix. Soit moto na bino pe akende a jouer, c'est le Congo qui gagne. Mais ce qu'on a joué, c'est le Congo qui perd. C'est le Congo qui perd. Ah. Mais émission, on est si libomoté. Ayo beta bordi. Batne comme ça, batombo qui sur yango dans des morts sakanate. Baza lelo oyo ba artiste. Ba koma ko diemela na oran ya baninga. Mais makasi. Nous avons des artistes. Les gens bengi na film, il fallait qu'on a TV à ça la kijalelo. Bon ici la kosi. À kosi de. Ils vendent des bongos. Et ça, les artistes, ils ont utilisé bango na autour bango art. Où ça va pembe yaya. Où ça va pembe na obeta. Et ça, les artistes aye pena boyi. Aza pena boyi ba ese ba yo. Les gars na des émissions mo loba. Pa oyo kayo. Biso monga mona obundela. Si ya jibena batu ba yo kana kabungu. Ba odembe ba artiste bo. Et ça les kamoko tu fallait biso to banda lo bangwat botika biso na cop na biso mais beaucoup na cop na biso ndeni vous avez artiste tika l'artiste artiste comme analyste et surtout déjà ça succès déjà aujourd'hui ba film à danger te mais on a bena ici la beti ba pembe makasi beti na la passion so ba pembe tala moni mieux vaut le bana mutu vérité azoka na vérité na kia kufa na lokuta c'est ça ici la beti artiste baza ba hypocrite ba artiste comédien ya mibale ba komi ko diemela na ba siksa baninga wabi trop d'émissions mais na scène moins azati ozomo ateke wana za mabe nzambe na exode omoni na vie bato balingi vérité te OK ici la beti ba pembe ce soir omoni esa Sonia ba omoni ba biso yo moko za artiste comédien na bandi chronique banda wapi
bandi kala naye kolenga kolobela madame Belvite po atianga na filme po na kilelo te na bandi kolobela ba comédie kala na bandi ko sa chronique na kala mais et puis ba biso yo tozwi ba chance na banzonzing lokola bandi ko wana te mais tala lelo bandi ko ba so ba chance ba profiter kate ba komi ko diembela baninga donc po ba yeba ye a diembela kana moto baninga insilo nyati ba diembela na moto baninga bozo mona te ke so ba yepi ko finga ici les amabit pour abiti so ba finga leni na bib et puis le big te ke bazo diembela na moto ya dinana le big te ke ba diembela na moto ya Belvi le big te ke ba diembela na moto ya XY le big ka ba diembela moto ya baninga so soki bino boye ko répondre to ba jale lo moya mupanzi mu boye ko répondre ah vous répétez moi ndongo na ke ba artiste msusu ba ya répondre ka ba répéter ke bnen ba répéter ke isa bango ya ba répéter ke isa bango ba répéter ke ya ici ke la bango bazo diembela ba mama mikolo ba tata mikolo ba yo kata soni te ba martiris yango susu boye oui bazo diembela makasi bokoti na cop na biso batikela bino cop batikela biso cop bazonga na scène obi so bina ba notanga ba liste awa eza mabe so bina notanga natanga ka ata 3 bana basi ba odiembela tika non donc tu peux imaginer que moi na mwasi mo poba chao na film oleki osali ki jalelo oko jouer film ango oyo sali suki jalelo ovandi babenga ko lisuti siko sort nango te ya essayer de soutenir ndeko na ya zo saki jalelo te peut-être on a oloba yo raisonner te non raisonner te on a oloba peut-être yango yo ozo raisonner te ngana zo loba ba artiste pe no tele bazaki mama présidente pezala akomi ko fente bino te ngazaka na bolingo ozaka na bolingo nini eza makujos makudiangana ozo kudiangana po bacha na filme iyo sila abeti ba pembe zabina talana yonde ebengisa yo taba bengo pena ifu na benga e rolo pene senga ye tawa kuma mona ke muto kuma fuza ye e fuza ye mais lelo yo na diembelite o diembeli obi ke bino bozo sa mabe parce que tango bandi ko ba oya bobi ke bino bo betaka ba ba yo kanisi na oloba même na bato peke a diembela ka Belvi kasi bato pe o adiembela Belvi musala muke a diembele po ba chake na ba filme tala na yonde Belvi a chayo ezabena bato musu ba diembela be Belvi tena lobi boy soki pe bato bo basali ba diembela ka Belvi tala na ya bangonde Belvi a cha bango OK c'est ça boyo kasi ça ba comédie belete ba ya ko disco ba kuma ba jale lo pona Belvi po ba cheba ona film ba Belvi ba comédie belete ba ya ba jale lo ba cheba ona ba film ye papa nous sommes choqués tena lobi nani 2 nani 3 nani 4 nani mimi ayaka wana bomona ba oni basala ki jale lo mais bah ça bon qui jalo bah ça qui jalo tu vas y avoir soutenir de la monnaie obi tu langani bazolinga ba ambelira ngone ba koma benga mukala biro biya musto to yaki ko soutenir te na finga mapona ye na mona keza na finga mabosina ka papier nini ayela ki rôle ici au reverser bango mais je veux te montrer ba yam so mi ba ba kete nga za rapina mama chérie na ngai boy na boy metanga moni kaza un grab boy na boy na vina ki na côté mususu na diembeli ye pas diembela gi pas diembela ma bête mo obi sala ka neni ozana kombo pena na théâtre autour na pe bile mais oya koma mukala ça soutient te avec mukala so ba olinga ba chango za soutien na soutenir ndeko nanga eza bazolinga ba soigner au lieu de mukala biro français ba chango français. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Bon, c'est pas la bio, ma casse botti l'Arabie sont vraiment à commentaire parce que tout continuer car ton conseil la bino musala vraiment ne beau constater de là qui n'a pas tout des familles les beaux bordir yo wapi et dans les seigneurs mais
tout ça là effort dans nga mususu tout ça là moi émission pour ça là bien mon to to on a bien émission on ça appelle biso ça on ça bino makasi ceux qui posent ba papier ba cahier de charge na yo comme la ata paye une conférence c'est ça bien na diriger ato finga nonga mais nzambe ga yemone mtu ayebi to abana c'est Congo qui gagne surtout moi mon émission ko to émission Congo qui gagne comment beaucoup yiba ka émission bo chaka bo voilà bon nga les propos tenus ça engage qui nga la tieka na chaîne mutaloba qui Papa Koulou, tout comme nous sommes. Mot de la fin, et puis ben dédicace. En tout cas, mot clé nangai. Na makambo surtout au solo li ya film oyo famille bota peut-être bande comme ça confondre ils a filmé ya chaîne morobo. Photo ya biloko photo ya éclaircir. C'est ça, il va biloko éclaircir. Ya chaîne morobo et puis madame Belvez a un problème na ba déconnecté. Quel que soit ma BO ba osala kaye, quel que soit ba diffamation a un problème na ba ngoté. Et puis tu reçu que c'est les gamu ya Irsil Péchanga Black Light au Lilo a maman internationale, actrice, productrice, ya Tongo Lilo en tout cas éclaircir ma amour au yuba comme elle est toujours en amsala. Tarambo à mon isuki pays mo Afrique aba comme content li bosso na biso na cinéma. OK, vive arrive kenda concours et soit 7 trophées. C'est ça. Malgré ata beaucoup mais ça yamba ya un chef du quartier yamba bangote. Tamba ya ba trophée A. Mais vive arrive à gagner ba film Nigeria ba silika. So il casse oh scénique trophée. Oh lumière trophée. Réalisation trophée. Donc film yana ba adaïlu ma jouango au mona ki lelo so moni ici la lobby bongo parce que aza mutu oye à vivre makambuana. So ibo chetembi ba oya bino pe ba ozo chance ba kendi ba oya ebisa bino même ba oya lo ba même parole. Donc en tout cas ba famille Bota on sou que ça la bino félicitations. En tout cas biso ba famille Bota to laxi madame Belvez ba fan oyo baza na maturité baza na puissance. Merci beaucoup na mama Dongo mamotema ya Fioti Ngoma couple bio papa Alino Soba motema Matina sans oublier maman Francine Matondo merci beaucoup pour na yo pour na conseil maman Brigitte Nkoufi bamboteno ebele la maman chérie à moi si ya Sylvine Jolie mère Nabiso Nzamba Sali déjà maman José Lusadi sans oublier Bibiche Kandeya maman ni maman na populaire na Luanda famille Bota base famille Bota Luanda bambote na bino ebele. Voilà, merci beaucoup, merci Papa Koulou pour la invitation. Merci. Vraiment, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Merci beaucoup. Nabalandinyo sobazo kita nabango ya kolanda biso du début à la fin. En tout cas, tondi bino matondo mingi parce que bozalaka na pona ko accompagner biso et l'on a binondé tokolonga. Je profite pour dire un grand bonjour, big dédicace à la maman. Elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle a dit Mikebi, maman na Beryl Kezia Lusala. Et l'on a papa Blondie Lusala. En tout cas, Bambote Belé et pas Inabino. Bambote Belé na couple Kalala, Axel Kalala na Christelle Mayaou. Bangonde pesaka vraiment conseil ya malamu bambote belé pa ya couple Gituti Masamba elongo na Arlette Sakati vraiment bambote belé na kosukisa na bambote ya couple moko o babengaka couple ya Fresia Kwanza elongo na Papa Delive en direct des États-Unis d'Amérique plus 1 États-Unis d'Amérique. Nasuki siawa ni beauté ni éclat. Papa Koulou Toutozara qui n'est na plateau. Merci beaucoup. Je suis Exode Mikebi. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. L'équerre de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, qui est la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.